Bonjour, bonsoir, bana mama, ça dépend nyonso bozwami bambote na kombo na Yesu c'est la TV la chaîne bambote bisika nyonso bozwami nzambe na lola abomba pe abatela biso. J'espère que toza bien bana mama. En tout cas bana mama balobaka ke kishasa makambo. Siko poto makambo. Eza nini bana mama ya la Chine tomoni mama ya la Chine balobi ke soki mbwa alali na ye kolamusa ye te po soki olamusi mbwa okomona makambo. Bandeko tomoni biso nyonso mama ya la Chine ndenge alakisi ya ye basaki, ndenge alakisi ya ye bakombo ya basaki. Oui balobaka ke tout est vanité. Mais il faut ozala nango kaka parce que toza na se na moi oyo nyonso wana faut ozala nango. Yango balobaka pe ke moto abatami aleki yo ozomilakisa pe na mayele. Po yo ozoyeba ndenge akokende te ozokende kibudiki nyama. Mais eza na moto abatama alobaka te afana na ye silence absolu. Yo zolobe ebele, yo zomilakisa ebele pe ozoganga ebele. Omoni on dirait que oleki moto abatami. Non, eza lokuta. Balobaka pe ke soki omoni ko ozwi muninga azwi te koseka ye te oyebi te lobi ya ye lobi nzambe akotrace epai na ye ndenge nini nzambe pe akopesa ndenge nini. Et surtout boyebaka bien na poto ezala ozalaka pauvre ezala oza riche ezala osalaka te ozali capable ya kosomba sac, ya kosomba chaînette, ya kosomba même ndako, ya kosomba que ce soit eloko nyonso ezosemble yo bon. L'essentiel ke mutuna yo esala ozala pe mayele pona kozwa makanisi wana nyonso pona kosala ngo. Ezala ngo eloko moko simple comme bonjour ne bapesaka boni bonjour, c'est ça. Mais bato mona ngo grave na ko critiquer te na ba pe mabete pona bandeko na biso baza na Congo oyo baza na Afrique ba mususu ba débrouiller pe bazwaka na bango. Mais ezana ba mususu pe po azwake ba $1000 boye $2000 boye abimisa ke ndoko somba chaînette, abimisa ke ndoko somba sac, abimisa ke ndoko somba lunette, ata montre oya chera okokango te. Na lobi pete ke bazalaka nango te bazalaka nango, mais ezaka bato yo bazana ba moyen na bango. Net na mboka na biso na Congo tozomona bato bazozala nango ezali kaka o ba ministre, o basalaka na gouvernement, o moto pakala songolo, o aza moto ya boye. Donc bango nde bato bazalaka na possibilité ya kosomba ngo. Mais ba classe oyo ya se ba classe moyen ya ba cité ba onos bazo ko débrouiller kaka po baluka kosomba matembele po abimisa 1000 po abimisa 2000 po akene kosomba eza mwa pasi. Lobaki ya bano kosala économie alingi penza eloko yango wana makasi akosomba ngo. Mais eza facilité. Siko bozo ko beta ba gazon bozo ko sala tembe na muto déjà anyata makoloni na poto azape na adresse na poto azape mwasi na poto leta ayebiye mundele ayebiye azo contribuer pe na impôt ezala ndambu ezala yebele eza impôt azo contribuer na mboka mundele. Mais bozo ya ko comparer bosala rando ya ko lakisa bilamba ya ko lakisa ba montre ba chaînette ba nyonso wana. Est-ce que bozo mona ngo eza normal? Parce que ozui olobi kete nga ndenge nazui likolo na se eza ya yo? Non, eza ya yo te. Siko tolali tolamuki bolobi ke bino olakisi mama ya la Chine alobi ke ngai pe nazosala nini nazolakisa yanga. Nakanisi bisika bozwi maboko bosukoli na elongi bozwaki d'abord mai boke na pompi bosukoli elongi olobi totala nano bien est-ce que elongi nanga eteli bien pona mona bien. Tomoni biso nyonso ndenge mama ya la Chine mami ndenge alakisi ya yeba sac ya yeba kombo azo compter malgré tout a contaki te parce que c'est plein eze ebele. Biso awa sac eloko pamba. En tout cas sac eze eloko pamba.
bijou eza eloko pamba, eza eloko te koya kobeta ba gazon na baninga lakisa chaînette, lakisa saki, lakisa sapatu, lakisa boye. Wana eza babenga yango ba accessoire. Biso totala d'abord lobi na yo, okosala nini, ozotikela bana na yo nini. Héritage nini ososala po na bana ke non bozo ya wana bobo bana koya kosala rando ya bilamba ya ba sac ya ba chaînette donc franchement oui. Or eza bien sokoza nango un jour sokoza na mpiaka ozana eloko doko oke na mo piété babenga ngo mo piété na biso awa oke kangisa ba pesi yo mbongo ba kopesi yo mbongo yo kozwa mbongo ke récupérer ba bijou na yo. Oui, eza nango bien. Mais eza eloko te akobeta mabaku, eza eloko te ke bo ya ko bana ko ya ko sala ka ba rando ke moto na moto alakisa soki oza nango moto. Donc ekomineti moko bokotala ngo on dirait bana mikie. Moko hôtel on dirait est-ce que bato na vie balinga ki bazwa obi balinga bazwa te bakomi ko sala boy obi bazwa ka bazwa kate. Sikoyo boyaki nango. Est-ce que boya ko répondre pe boya ko sala pe droit de réponse na oyo nyonso mami ya la Chine uti ko lakisa oyo mutu nyonso uti ko mona nyonso alakisi nyonso pe alakisa kite parce que ndenge balobi ke la Chine e boya ki ke non ekoki ko lakisa eleke belé parce que c'est trop parce que bino bot bolinga ki anga ya ko lakisa mutu balobi ke mbwa asi afandi na ye mbwa asi alembi na ye bino bolobi te boke tombola mbwa yo lamuka ale mbwa bandi ko swa bino bo banga te bo kima pete mbwa bandi ko swa bino parce que bino bat bolinga ki bo lamusa mbwa parce que bo loba ki ebele bo ganga ki ebele bo finga ki ebele basala katembe na mwana poto te bana nga moko na mibenga na za mwana poto ata lelo escroquer nga olenga mbongo yeba ke mwana poto azala ka dessin animé akufaka te alamuka kaka mwana poto aza neti acteur ata bazo bete na filme bazo sale nyonso mena suka filme moto aganya kaka ezala kaka nani acteur na actrice. Donc elakisi ke mwana poto aza bongo okoko beta gazon na mwana poto te omweke mwana poto o azalaka fainéante o atam atrema kana tongo te agenda musala te asalaka eloko te afana na yaka bongo donc azalaka sans eloko sans vision na mutu na ye banda afanda basalela ye bapesa ye. Oui, mais mwana poto ayebi ke naza na makila na nzoto na nga naza kasa na kosala lolenge mutu nyonso balobi ke asali na mutoki na ye na kosala na kozwa akosala kozwa na mwana poto babetela yango. Donc tembe na mwana poto te omweke mwana poto oyo azalaka kete ngafuna kene oyiba ngafuna kene kosala boy mais mwana poto nyonso aza capable ezala bazo pese mbongo alita akobomba ta ndambo afuti ndako asali boy mais akobomba soka linga sa ilango eloko akosala. Tomoni biso nyonso mama ya la Chine ndenga azo kolakisa basaka lakisi bomoni yango bolakisi alakisi basaka sorte ya bakombo alakisi ezali pona bino bokomi na réseaux sociaux koya kosala koya kolakisa ba bien quel bien moma oyo tozoluka ba bien te tozoluka botonga parce que kolala kolamuka ezali habitude soki to lamuki ezali par la grâce pe par bonté na ye pe pona bolingo na ye siko soki mindele balobi ke te maintenant bokende batna mboka na bango bino bokende kolakisa basaki wana obie bokende kolakisa ba chaînette wana parce que bino bat bozo bandango siko bo bandi yango boya pe ko pesa pe droit de réponse na bino boya ko kolongola pe défi oyo mama ya la Chine apesi bino boya kolongola défi oyo mami oya pesi mami de la Chine apesi bino boya kolongola ngo peto yeba ke non boza pe bato mais sinon soki boye kolongola ngo te asi agane bino parce que aganaka bino po abengaka nazali mama ya nani ya YouTube numéro 1 et ça la pasité et ça la zoate parce que bino bat bo bandi bino bat bo lobi bo pesa ki ba kombo nyonso abimaka te asalaka boye te abata ma boye azali boye ye kutu ako bonga te ako sala boye te to yebi wana nyonso
et après lelo aye kolakisa bino moto afandi na ye bolobi aza na eloko te aza na boye ata bolobi ke bakabela ye na bafane balingi ye bino mpe bokende na bafane bakabela bino bakokabela bino te paske boza na bango te ye sikoyo aza na bafane wana bakabelaka ye paske balingaka ye azali aimé na kati ya communauté balingaka ye parce que balobi ke mutu na mutu aza na ndenge na ye nzambe akeli ye mutu na mutu mpe aza na étoile na ye o nzambe akeli ye esala nango zwa te mama ya la princesse en tout cas babizu bisika ozwami babizu parce que balobi ki motema mabe efutaka eloko te ki motema mabe ekosala yo mpe eloko te au contraire soki oza na motema malamu okomona bato bazoede yo mpe bakosunga yo mais soki oza na motema mabe envers bato yo moko te okomona komipesa mpasi yo moko me mutu kuna aza na ye te me yo moko omipesa mpasi en tout cas peuple congolais bozwa mayele soki ozwi eza ya yo soki ozwi mpe te eza ya yo mais soki ozwi yango nzambe apamboli yo zala na distraction bomba komilakisa te et surtout mboka na biso bajalous baza ebele moto abongi te bazali bato ya mitema bie bazali siko inutile bozotindaka moto peut-être azalaki ya kobatamaka nga biloko na nga nazosala moto amona yango te ezala ya nkoko ezala na privé mais bino siko bosoko tindaka moto aya kolakisa oyo aye bino moko bokomi kolela na kati ya TikTok na kati ya YouTube tozokomona fi oyo abuti kokufa parce que balobi ke azalaki motema malamu azomilakisa oyo nyonso aza nango alingi kolia ensemble na baninga alingi kokabola soki aza nango alingi kopesa soki aza nango mais siko botala lelo banani babomi ye eza kaka baninga na ye oyo abandi kopesa oyo abandi kokabela oyo abandi kobenga ke bana mama ndenge tomesana ke oyo mwana mama na nga oyo camarade na nga ya sir camarade ya sir na mokili oyo aza te camarade ya sir eza kaka Yesu Masiya yende camarade ya sur camarade ya sur oyo mwana na yo soko sana mwana ya mwasi oyo boti komisa ye camarade ya sur parce que ye akokende ko détruire yo epa ya mutu te pe akotonga yo epa ya mutu te bokokabola na ye problème na yo tomoni yango mingi bacamarade opesi confiance na bacamarade fait de compte akokomisa yango mabe ako ye wana akobima soko kene kotonga yo obomona ye wana amilakisaka nini ye asombaka bavoiture ya sika ye asalaka boye azalaka na bambongo ebele ye mais camarade camarade yango malamu camarade soko za na mwana mwasi komisa mwana yo ya mwasi camarade parce que mwana mwasi na yo wana okomisi camarade ye jamais surtout bana poto mwana poto po afungola monoko akende koloba boye loba ke nayebi te esali ye soki ndenge nini mais jamais ata papa ata mama ata ndeko na yo akokoma satan na yo akokoma satan epai na yo akokoboma yo pona babie na yo moko ndeko na yo moko akobalukela yo na minute ndeko na yo moko akosalela yo mabe akotiela poison ndeko na yo moko akosala oyo nyonso alingi mais moninga ya malamu eza kaka Yesu Masiya pe na mwana oyo oboti na mosopo na yo toyebi ke bana mosusu pe bazwaka pe pistole munduki abeti pe mama abeti pe papa bokufi mais ezali bakar rare ke mwana poto akende kotonga mama na ye akende kosala ye boye non topesa confiance na bana na biso moko boti topesa na camarade confiance te pesa ye ata 5% ata 10%. Bo invite ba camarade bozo mon exemple ndenge YouTube ezokolela ndenge TikTok ezokolela bona bienfait ya mwasi oya kufi oya tiki mwana na ye ndeko na biso ya mwasi ya kufi parce que azalaki malamu amipesaki amilakisaki vérité na ye na kati ba camarade ayebaki teke nani aza nani nana kosale mabe te tala lelo aza na kati ya morgue tala lelo atiki mwana ye wapi pona confiance pona kopesa confiance na camarade oyo azali ndeko na ngai oyo azali mwana mama oyo azali pire na ngai o pire sœur na ngai o pire camarade na ngai azate pire camarade na yo eza yo moko nanu na Yesu Masiya et après oyo kotie bana na yo
anatie mobali te po bazalaka pe sirsir te tantôt plutôt camarade kutu bosana bandeko kutu pe bosana zala na bango kaka na mayele bandeko zala na bango na mayele lia na bango pe na fourchette mulayi parce que on ne sait pas mitema bato eza ya kobeba ki motema bi azomona ke te ya azomilakisa nini parce que ye amoni ke ye aza nango biso toza nango te ale toyokana tosala mabe oui na bafamille na bandeko ya makila bazosala ngo na bandeko ya makila ebongo papa na mama voilà bino botiaki defi boyaki kolakisa moto abato afandaki na ye alakisaka na ye te alakisaka te soki bolobi ke ye aya kolakisa mama ya la Chine wana bokosi aya kolakisa te tomonaka ndenge bino bofingaka ye azanga boye ye asala boye azalaka na eloko te même aza na eloko te sikoyo aye kolakisa bino bogangi bachinois bango balobi mami tika eleki ebele tika voilà parce que bino boluka boya kolakisa pe oya bino balinete wana nyonso alakisi boya kolakisa ba o nyonso alakisi boya kolakisa batala bino parce que balobi ke kobanga moto na mosika eza mabe bino po banomi bangisa bino moko sikoyo alakisi bino ke aza nango so bolobi ke ba bien asala boye te toyokaki ke na Congo kuna aza na kotonga betage sikoyo soki esili baya kolakisa bokoloba susu nini Deja ava boloba wana boya kolongola nanu defi oyo alakisi bino kaka na basaki na balinette kaka boya kolongola defi wana toyeba ke non bino pe bozali batu botelema ngwi batu botela bokende kozala bangwanzu te bokende kozala na Chine te boya kolakisa te wana eza original ya Belgique eza original voilà ata bolobi ke bapesaki na bafan balingi ye epesamela mutu nyonso te mutu na mutu aza na ora na ye mutu na mutu aza na mpifu na ye mutu na mutu aza na ndenge oyo balingaka ye bokomparaka te incomparable non eza mabe en tout cas tozozela bino boya kolongola kaka defi oyo mama ya la Chine mami oyo alakisi bino namoni bolandi yango communauté congolaise moni yango biloko oyo alakisi parce que alobi trop c'est trop na lakisa pourquoi pas alobi ke le 21 septembre nde makambo bokende kokutana kuna bokende kokutana bobeta na nzoto botala na lati te voilà eloko bolingaki yango wana bokosilisa yango te na bobandaki yango bosilisa yango mutaki mate bosilisa yango en tout cas c'est Noela TV. Bo s'abonner, bo partager, bo aimer la chaîne, ba bisous bisika bozwami, nzambe na lola, oya batelaka biso pe apesaka biso pe manaye yo fele soki ezalaki mutu songolo mpakala et surtout pe ma o soki ezalaki ya congolaise mutu apesaka biso ngo mbelasi ya boto nango depuis kala otikali kaka kokauka lokola mwasi o balobi ko baloka na nsima te sino okoma mungwa mwasi ya lot donc mbele baloka boye okomi mungwa ezali pema ya Yesu Masia en tout cas la famille nazotika bino galana d'amour ba mbote ba bisou ida mokonzi ida ba bisou bisika bozwami mama ana tengo ba bisou loso na madeso ezalaka elengi awa en tout cas ba bisous donc bino nyonso la chaîne on a ensemble en tout cas c'est Noela TV na pesi bino ba bisous et boza vidéo na biso ko like ko s'abonner ko partager ko aimer et ko sala biso bien makasi pe ko koute eloko te merci soki Yesu kolona pe manano azongi na note to ko zonga susu awa pona sala ba analyse na biso et ko sala biso pe bien makasi pe wow en tout cas nazotika bino ba bisous bye to sala ke bato milengela oyebite na nani oyebite mutozo pesa confiance azanani na sima na yo azwili yo talaka bamba ya kibota po abameo na sima okufa epongo bana otia bango wapi to milengela zala na ndaku na yo uta musano oza na ndaku na bana na yo seka na bana yo salons na bana yo le reste jesse ayebi en tout cas bisous bana mama na tiki bino bye c'est Noela TV I love you.